Dieudonné Kamuleta réélu président ya cour constitutionnelle pour un mandat il y a 3 ans, ils allaient deuxième mandat après avoir géré institution Wana pendant 3 ans en remplacement. Il y a Dieudonné Kaluba Oyo Aibaki Bongo Kolongolama par rapport il y a Makamu Oyo et les Kaki Kala Sekri Boyeba que vice-ministre, ministre intérieur a convoqué gouverneur ya Okatanga Jacques Yabula Awa na Kinshasa par lobby ba soupçonné que jour il y a 30 juin moi maloba gouverneur a lobaki et bane ko kende na nzelate et zwaki moi zigzag et salaki bienté et c'est que ba na Kinshasa Awa du 16 au 18 juillet Oyo et ko salema ba bengi Festival mondial ya musique et tourisme awa na République démocratique du Congo une première nano ezalate nano esalemate eli kolobake festival wana ezali lokola vitrine oyo ekolakisa ba richesse topé bola munyonso oyo République démocratique du Congo ezali nango à travers le monde boyebi bien que ba richesse à part ya faune peu ya flore awa na RDC c'est ko retenir que culture topé musique ezali richesse ya makasi. L'édition à l'élo Boko Zobadita News. Quand les sons et les danses de différentes cultures se côtoient, les murs et les barrières tombent, rapprochant les peuples. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous les auspices de la Première ministre chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, le ministère du Tourisme et celui de la Culture, Arts et Patrimoine de la RDC, en collaboration avec ONU Tourisme, vous invite à la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme du 16 au 18 juillet 2025. Venez explorer la richesse des univers culturels et touristiques du monde au cœur de l'Afrique. Au programme, spectacles de groupes musicaux en provenance de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique, des Antilles et des Caraïbes. Workshops, masterclass et stands d'exposition. Ne manquez pas cette occasion unique de vibrer au rythme du monde en célébrant l'amour et la paix entre les nations. Bienvenue à la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Vice-ministre, ministre intérieur, Jacques Chabani Luko, à Bengisi, gouverneur, ya Okatanga, Jacques Yabula, Ayabongo Awa, na Kinshasa, pona nini, biso nabino, tozali komituna, bola. Une semaine après, déclaration na Yetope, Maloba, Oyo Alobaki, na meeting, le 30 juin, kuna na Okatanga, gouverneur Jacques Yabula Katwe, Babengie Awa na Kinshasa, vice-premier ministre, ministre ya intérieur, Babimisi Mokanda Lelo, na 48 heures, et Sengeli Azala Awa na Kinshasa, po apesa explication, nyonso e bana, nini oyo e pousseye, bisope Awa, vous allez côté la pète, vous allez ko jimele, po, nenge bandi, nenge kosukela, zamba congolais misusu, bayebi yango. Dieudonné Kamuleta, président ya cour constitutionnelle, réélu pour un mandat il y a 3 ans, n'a père naïe avec impact na idéologie élection salami Bokolo Alelo Badeta Bolanda. Un reportage pour Dieudonné Kamuleta, président ya cour constitutionnelle ya République démocratique du Congo, azali lisusu réélu pour 3 ans oyo akokamba cour constitutionnelle yeba été azalaki élu na 2022, le 21 juin, après 3 ans, naye kosala, ne élection et selemi, ba père naye, ba voté oyo azalaki en face, ya madame Odia, juge oyo ya mwasi, ne achelaki libaya, kasi ba voté la bango mingi, Dieudonné Kamuleta, oyo akokamba, kino 2028, Cour constitutionnelle ya République démocratique du Congo, élection oyo et sengelaki esalema le 20 juin pour mandat ici esilaki kasi logistique permettra quitter nango basali yango lelo mardi 8 juillet 2025 et sikanini abimi na 5 voix contre 4 voix oyo adversaire na ye abimi na yango ti tokoma na 2028 tongo élection ezali kosalema oui ba été Dieudonné Kamuleta ne azali kokumbela toujours masolo oyo. Patrick Mouyaya Alekisi sur le fond baptismo ouvrage ya Guilain Chibamba oyo alobeli la stratégie ndenge nini ko silisa masolo ya guerre awa na République démocratique du Congo
ba détail bolanda na élément oyo. Guerre oyo euta depuis 1994 parti est République démocratique du Congo ezali agressé na ba conflit armé oyo Rwanda awa na République démocratique du Congo achaba M23 na ye esika nini ya kontrolaka esika nini ya dirjaka lokola bato ya maele bazangaka te. Guilain Tshibamba oyo azali mopanzi sango apesi ba stratégie pona kosilisa guerre oyo ebundami mingi na mabele ya République démocratique du Congo. Lundi 7 juillet 2025, le ministre ya communication pe média Patrick Muyaya akendaki pona ko baptiser yango na hôtel Hilton awa na commune ya Gombe esika nini ba stratégie ya lolenge na lolenge epesami epai ya auteur ya livre oyo ezali na 166 pages pe ba proposition na ba analyse yebele esalemi na kati oyo ezali kosenga bato nyonso tu batanga yango pe bakambi batanga bachana misala oyo mwana mboka ayebi na koloba po guerre oyo esila définitivement peuple congolais avanda malamu na mabele ya bakoko na ye esika nini oyo otolo na ye ekundama. Vision na ye ezali clair pona défense nationale esengeli ko renforcer capacité ya ba force armée ya République démocratique du Congo wana pe ezali ba stratégie oyo Guilain Tshibamba abina kopesa pona kosilisa bitumba oyo ezali na Est République démocratique du Congo. Écoutez, nous avons un pays de 2 345 410 km² qui a presque 11 000 km de frontières. Nous avons 100 millions d'habitants. Nous devons avoir un minimum d'une armée qui compte 1 million de soldats parce qu'il faut assurer la sécurité de nos frontières et la sécurité de nos ressources. Et c'est une armée qu'il faut bâtir et je pense que dans le cadre de cet ouvrage, Guilain Tshibamba a le courage de poser les diagnostics parce que bien au regard de l'héritage que nous avons trouvé en termes de structuration de l'armée, ça nous pose effectivement problème et qu'il y a lieu dans le cadre du travail que nous faisons pour sa montée en puissance, de tenir compte de cette nécessité. Et donc, il faut une armée forte. Une armée forte, ça veut dire investissement, ça veut dire recrutement, ça veut dire formation, ça veut dire équipement. Et c'est l'ambition que le président de la République porte. Styliste Chéri et Sam a passé de l'autre côté, monde, ya culture, manekina, pe, monde, ya artiste, bazali, namawa, un grand, oyo, à l'équissi, génération en génération, na domaine wana awa na République démocratique du Congo, hommage rendu na le grand Chéri et Sam Bolanda, na reportage oyo. Nous avons chez nous des talents, je ne sais même pas comment dire, qui sont vraiment, voilà, je manque de mots. Moi qui est une femme de lettres, je manque de mots. Et c'est pour dire que ça nous permet aujourd'hui et ça permet à tout le Congo de voir la diversité culturelle que nous avons, la richesse culturelle que nous avons, les créateurs formidables que nous avons et qu'on puisse mettre aussi des visages sur des noms. Parce que quand on parle de Chéri et Sam, beaucoup ne savent pas qui est Chéri et Sam. Il est là. Et Sam, voilà. Entre batu ya moto na ba agent ya transport ya ville province ya Kinshasa, ba kondi gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre intérieur botala likambo oyo e bandaka kaka boye awa na Kinshasa, isika ekosukela toyebite tolobaki lobi lelo lisusu ezali ya koinda. Ezali kokoba pe bazali koyokana kaka te bato ya mikanda na bato ya moto. Ezali pasi pe mawa l'État esengeli kota likambo oyo Général Israël Kantou solola na ba membre ya gouvernement provincial la ville ya Kinshasa po awa ndenge ezali kokendele boye ezali kokoma mabe makasi po lolenge oyo bato ya moto bazali kokanela ezali malamu te komona nyonso oyo ezali koleka na ville ya Kinshasa boye eza normal te mingi oyo tokutani na bango ba expliquer biso boye ampiako eza na est mais oyo eza capitale tosala mutu azobula moto alela akolukela mpe bana ta pondu tusa ye wana atie bato
bana moto bango moko bakiti mangu balandi bango bakoti boye baveni bakimi mangu eske tokoloba nini seke Congo ezaka ya kibudi baza solution suka baye bakete nini bakosa solution bien soki ke bana moto bakolongwa na centre ville ya Gombe il faut que na wana normal oyo azobula moto afutelaka atangisaka nyonso to na Congo ezaka mo bangwana oyo atie bazopesa te so ye moko aya na bapolisier atia na nzela atelemaka te ngane moto nalobi ke moto ebula ti na Gombe te bambouteage ebele intervention na bureau moto akosala nini okozwaka moto so aboyi na ye ayebaka ke mwana moto azwaka na valere ata mokolo ya mbula akoluka intervention rapide mamana aza soi-disant nani oyo soki cabinet ya ministre ya transport abimika boye mboko moto kotala Gombe te boyebisa ye aya tozozela ye kasi okutu tobamba ye mabanga awa na Gombe awa bakebala mabanga ebongo ye asali na wana Gombe awa boyebisa ye asolaka asala mamana ndenge na ye kaka ndenge tolobaka problème nyonso tu ebongaka kosolola kasi oyo ezali kaka soki moto azwi décision alali alamuki mbala moko aye koloba yango le miso bato ate yango ekota na application ezali pasi pe mawa po moto oyo azali kozwa akozela yango lolenge nini soki explication ezali te soki azali na ba précision claire te sur décision oyo bozwi na kitoko magasin makambo oyo pe esi ekomi esika nini ba agent bazali kokanga na ndenge ya brutalité selon ba monteur kasi mingi pe esengeli koyeba yo monteur tango ozali na nzela ezali ya yo te nzela oyo ezali ya leta ezana mibeko nango ezali pe na ba droit oyo esengeli ofuta po otambola malamu ozala na kimia soki ya koyokana ezali esengeli boyokana calmement to pe gouvernement provincial epesa ba monteur na ba taxmen dele moko oyo ya malamu oyo esengeli bakokisa mai nyonso tu oyo gouvernement ya ville province ya Kinshasa ezali kosenga Kinshasa oyo eleki partout. Boulevard Révolution na commune ya Kimbanteke ya kobeba na ndenge ya kosakana te bana ya kote kuna baleli na micro ya KNB News bolanda reportage. Petit à petit ba avenue mingi na ville ya Kinshasa ekolimwa na kati ya cartographie ya capitale po eta na yango ezali mabe makasi na ndenge ya kosakana te ba avenue ekabwani na kokabwana moto atalaka bango misu te moto kutu akipaka bango azalaka te awa tozali na commune ya Kimbanseke quartier Mokali na boulevard Révolution nzela oyo nde ematati na singa inga esika nini ekabwani na ndenge ya kosakana te kala mingi te population akozanga moyen ya kokatisa moyen ya koleke kozala te po eta na yango ezali mabe makasi na ndenge ya kosakana te bandako ekei mabote perdre batu moto akokipe bango azali te bourgmestre mosala bureau na quartier kutu akitaka te amonanaka te population azali na pasi makasi bazanga courant bazanga mai kasi na nzela ya kolekela pardon badi bino moko botala soki gouvernement bosali quelque chose te pour na population ya kote oyo bakokabwana ba oyo bazalaka na ngambo likolo batikali ba oyo bazalaka na se batikali na se po ezali pasi pe mawa eta ya avenir révolution oyo ezali nzela ya munene nzela kaka moko oyo population ya quartier Mokali na commune ya Kimbanseke balekaka kasi eta na yango boye ezali pasi pe mawa po na population ya kote oyo bato bazali na capitale botala ndenge bazali kovivre lokola bazali na kati ya province ya suka kuna oyo kutu leta kola akipa bango kala oyo wapi bamonanaka kaka na tango ya baélection nde baye koluka bavoi kote oyo na tango ya baélection nde baye koluka kosala pont to pe kotia makadam kote oyo mpona population bavote bango kasi lokola élection eza nanu te moto akotia bango ka azali te moto akokipe bango mpe azali te badepute kutu bavota kote oyo bakipaka na bango kutu te na président ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa azali eli ya commune ya Kimbanseke kasi eta ya boulevard Révolution oyo na ye moko na ba nyonso tu oyo bazali na ville ya Kinshasa na ba bazali kokamba yango moto akipaka yango azali te moto alobelaka yango pe
azalité zeko pesa pasi pe mawa population azali à la merci ya nyoso awa na ville ya Kinshasa. Mawe Festival mondial de la musique et du tourisme ekosalema du 16 au 18 juillet oyo awa na Kinshasa, monde entier bakoya kotala pe komona nini oyo République démocratique du Congo ezali ko regorger sur le plan touristique pe culturel et koinda mabe ba détail bolanda na reportage oyo. Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, Excellence, Madame la ministre de la Culture, distingués invités, tout protocole observé, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle. Cet événement découle de la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de replacer la RDC sur la carte touristique du monde et de faire du tourisme l'un des secteurs phares de notre diversification économique, tout en restaurant le leadership régional, continental de ce géant au cœur de l'Afrique, qu'est la République démocratique du Congo. Le Festival mondial de la musique et du tourisme ambitionne d'être une vitrine qui va contribuer à la construction d'images positives sur la RDC. La RDC a besoin de guérir par l'image. Et je demande à chacun de nous de commencer dès aujourd'hui à fabriquer quotidiennement des images positives pour déconstruire la tour des narratifs négatifs. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre de notre engagement à promouvoir la culture et le patrimoine de notre pays est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère de la Culture et Arts et Patrimoine et le ministère du Tourisme. Ce festival vise à célébrer la richesse de notre diversité culturelle, tout en mettant en lumière le potentiel immense de notre pays en matière de tourisme et en matière de culture. Nous souhaitons offrir une plateforme aux artistes congolais et internationaux pour exprimer leurs talents. Cela permettra non seulement de valoriser la musique comme expression artistique, mais aussi de renforcer notre identité culturelle. Avec l'organisation de ce festival, nous espérons attirer des visiteurs du monde entre Kinshasa et la République du Congo qui regorge de trésors à découvrir. Et cet événement en sera l'illustration parfaite. Le festival sera également une occasion d'établir des liens entre les acteurs locaux et internationaux, favorisant ainsi des collaborations futures dans le domaine des arts et dans le domaine du tourisme. Bienvenue à la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Avec Jimmy Mukendi sans filtre, Ezali Bongo éditorial, il y a rédaction, il y a magazine KNB News et Sikanini, biso to la kisaka, to pe to analysaka, oyo Ezali koleka na actualité, et c'est boye bake awa na Kinshasa, maloba ya Thomas Luaka et Salaki Mbutu Mbutu, pe bato ya IDPS balobike, Fachi esengeli azwa manda na epo na bango, Fachi asali kaka manda moko. Nani atindaki Thomas Luaka akoma bikoma koma je connais le Congo ye apesaka na yebiso ba histoire alobelaka na yebiso makambu abimaka lokola netre kasi ba vérité ebimi ke mutu ya kabila munene na ndenge akosakana te kutu azali semeki ya mama Sifa, c'est-à-dire famille Kabila akota na kati entre-temps azali mutu ya FCC ya premier rang petit carré to peuple carré ya Kabila azali ko bima lokola avocat koto azali ko bima lokola historien je connais le Congo nyonso wana nani alobi yango Augustin Kabuya tango azalaki en face ya batu ya UDPS mokolo ya dimanche liboso na bango a expliqué que makambu Thomas Luaka azali koloba ezali ya kolanda ata mukiete pamba te azali kosala semblant ya kobima lokola netre joka Thomas Luaka mutu ya Kabila na ndenge ya kosakana te objectif ya bakabiliste selon Augustin Kabuya ezalaka mibale misatu te ya koya kozwa Congo oyo ko détruire Congo pe kopie ba richesse kokende kotonga yango na Rwanda mvula na mvula République démocratique du Congo ba richesse nango yango nde etonga Rwanda pamba te Rwanda ezali pays pauvre
pamba te Rwanda bazali na eloko te na sous-sol na bango, pamba te Rwanda ba produisaka eloko ya malonga te, kasi oyo nyonso emonana lokola richesse, oyo nyonso emonana lokola bomengo à travers le monde, ko uta na Rwanda et utaka na République démocratique du Congo, yango wana ba Congolais ba telemeli oyo nyonso bato ya Kabila bazali kosala elongo na ba Rwandais. Augustin Kabuya azalaki clair liboso ya ba combattant pona ko telemela biloko nyonso oyo tobaluwaka abimisi pona ko critiquer accord ya Washington, accord ya Washington oyo ezali accord moko purement politique. Ndenge Maman Thérèse Kaikwama Wagner a expliqué accord ezali politique kasi ezali économique te. Mais na kati ya politique nyonso ekotaka pote les deux parties baye babongo kozala équilibré pe kimi ekota. Accord babengi yango ya paix. Objectif ya accord ezali ke manduki esila kobeta, ezali ke makelele esila, ezali ke bandeko ba se déplacer ki bazonga na bandaku na bango, ezali ke bato bazali ko continuer ko kufa na Goma, batika ko kufa, bato bazali ko continuer ko kufa na nzala. Nzala esila, bato ba déplacer ki musika ya bandaku na bango na ba milliers de kilomètres, oyo bakotaki Burundi, oyo bakotaki Rwanda, oyo bakotaki bamboka ya pembeni, bazonga na mboka na bango na kimia, ba rebelle bakende, M23 bakende, pe ba Rwandais surtout bakende, pamba te bango nde bazali ko embrouiller. Eyebali na mokili mobimba lelo, eyebali na monde entier lelo, Trump azali wana, bato ya dowa pe bazali wana, ba négociation pe ya Afrique ezali, pona koluka kimia na est ya République démocratique du Congo. S'il faut concéder quelque chose, s'il faut que solola na banguna pour te batika population kimia, yango nde ezali objectif ya liboso ya l'état congolais na makambo etali négociation bazali kosala entre République démocratique du Congo na Rwanda. Sikoyo mokolo lelo kwa ko bimalwa mtamayele, kwa ko bimalwa expert pona ko expliquer batu kenan na accord wana Congo et perdre. Congo ezali ko perdre batu bazali ko kufa wana mutu amona yango te. Congo ezali agresser na ba Rwandais wana mutu amona yango te. Congo ezali agresser to be rébellion et salami na kati ya Congo wana mutu amoni yango te. Bandeko non, pesu Kivu bazali ko souffrir wana mutu amoni yango te. Mais accord batu bakei ko signer po kimia ezonga nanu en attendant to fanda to solo la totala na face wana batu bamoni yango ebele. Elingi koloba nini? Elingi koloba que République démocratique du Congo oyo ne tozalaka au-delà ya nyonso la mère mende alobaki yango un certain moment ba politicien nyonso oyo batavaya na tango Kabila mutu na mutu azalaki na force moko extérieure oyo badai ko fournir ye makambu oyo ye il faut loba batikala kozala ba politicien oyo bazali ko yoka souci ya peuple to pe bazali ko yoka makambu population zoloba po basala te. La plupart bazali wana bazali ba kesi ya résonance ya libanda. Oh mususu azora makambo pa ba Rwandais, oh mususu azora makambo pa britannique, oh mususu azora makambo pa américain, oh mususu azora makambo pa russe. Tout autour ya makambo wana na ba chinois, ba intérêt wana nde et constituaki politique ya période ya Kabila. Félix Tshisekedi Tshilombo aye na pouvoir, aye pona ko défendre ba intérêt ya bana mboka azali clair. Parce que Félix aura une intention à Koyiba, il y a un compte dans le jeu le rôle de Nyonso. Mais il y a une intention claire, au-delà de Nyonso, au-delà de Nyonso, Congo, Luka, il y a qu'à investir dans le Congo, population sur place à se retrouver, population en fin d'Akarawana se retrouver, il peut se retrouver dans le monde, pas battre exploiter, et puis, Mutuna Mutu, à se retrouver malamu, mais pour déranger qui n'y a peuple terre, pour déranger l'intégrité de la population. Mabe oyo tozali ko reprocher na Rwanda. Tozali na 9 pays limitrophes oyo tokangama na RDC. Mais batu oyo balukaka kosala biso mabe kaka ba Rwandais. Lelo Burundi a confirmé lisusu soutien na ye indéfectible na République démocratique du Congo par rapport ya makamunyo sozali ko salema. Ebele ya ba président bazali na Afrique ba hypocrite na ndenge ya kosakana te. Batu ya ba intérêt pona ko luka ndenge nini ko benda ba intérêt na bango privé na République démocratique du Congo à travers batu na bango ba yebi ke soki batu na bango na bazali te Congo lokwa ezalaka vache à lait na bango
intérêt na bango ezala garantie te bango ba récupérer te. Donc Félix Tshisekedi akangi nyonso alobi nyonso esengeli esalema na intérêt ya population. Tolali tolamuki IDPS alobi que Félix Tshisekedi asala kaka mandat moko. Félix Tshisekedi asala mandat moko soki bozali na posa ya dialogue eloko IDPS akoya nango na mesa ezali kosala que Félix Tshisekedi asala mandat na ya mibale calmement parce que mandat na ya liboso na oyo embrouillement ya ba Covid tozongi koto yo makambo ya guerre. Soki siko bino boye na ba proposition na biso bino IDPS pe akoya na ba proposition na c'est-à-dire koloba que bokotika mandat ya Félix Tshisekedi et ça le calmement to bandela nyonso à zéro. Félix Tshisekedi a continué IDPS balobi yango du moins ba kondia IDPS oyo balobi yango ba s'assumer tozali na politique mutu na mutu azali ko matisa ba enchère na ndenge na ye pona koyeba ko gagner oyo mutu nyonso alingi ko gagner mais processus électoral oyo tobandaki nango soki tolobi ke mutu nyonso a respecter yango ba oyo déjà ba kenel ko sala rébellion elingi koloba déjà ba respecter yango te. À un certain moment na Kinshasa tofanaki Olivier Kamitato abimi au fédéralisme zoka plan na bango na ba Kabila na ba Katumbi ya ko papa RDC to pe ya ko pouvoir na makasi ezalaki déjà au-delà du fédéralisme soki yango simbité et que soki ba komi na Kinshasa te ba kolingaka ba 4 mois parti na bango ba yebi ke Rwanda ako régner côté ba Rubaya kuna côté ba Kolwezi ba yebi ke ba ko tindika Katumbi et autres. Tolo banaka vérité en face tango tozali ko mona ndoki o moni ndoki bele la ère yangoyo peuple congolais partout où azali na Fizi na Mahagi na Katanga na Manono na Bakongo na Équateur na Mbujima Nganda jika partout peuple congolais assis à Télémi azali mobilisé. Oh non c'est le cas pendant 30 ans monde entier azali ko décrier et zaka groupe ya batu mukie en commençant par Kagame na batu na ye nde bazali ko mona pasi au Congolais mona quitté. Peuple congolais a bouni guerre pendant 30 ans à vivre dans le langage de guerre pendant 30 ans et na bana ba botami ba koli ba yebi ke seke kimiate na ba budagana to mona ba interview ba service mususu ezwa ba to human one truth ba yana ba image baza kotuna ba mama na budagana est-ce que bozala kimia liboso ya ba rebelle ba mama ba lobi kimia tikala kozala te mboka oyo ezali mboka Simon Kimbangu mboka ba koko ya ba congolais et kotikalaka kaka ndenge ezalaka et puis ba congolais cette fois-ci bazali déterminés quel que soit bitumba oyo bato bakoki koluka kobundisa RDC en interne ou en externe bayebaka kaka ke bakotikalaka kozwa mboka oyo te bakokufa tokokundaka bibebe na bango na mboka oyo héritage ya bakoko ekotikala moko uni à jamais ekeyo. Comme la souka édition lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango bokende ebele ko s'abonner na ba page na biso KNB News na Facebook na TikTok pe kuna na chaîne YouTube pamba te ba actualité kuna etele bakate et continuera kuna to pesa kabino actualité ndenge ezali koyela ndenge ezali ko pesa makasi awa na TV boyebi ba conditions techniques et ça la cœur to ba bongo ko lekisa ndenge to lekisa la kabino mais kuna ekata la kate bokende ko s'abonner mingi pamba te biso mosana biso er nyonso butu pe moyi tango nyonso ko informer bino ekeyo lobi magazine